pas. Mettez. Fille à 15 mettez. Não, só falaram para filmar assim. Depois andar filmando. Filmar de todas as casas. Assim. Alléluia. Nzambe merci pour le moment na mboka ya Rwanda. Sindaki mama Jacqueline Libota na mboka na ngai mpona la sabakonzela na yo. Okana kozwa molimo na yo. Azonge siko biso okenda. Nasengi moma oyo ozana biselongo pe molimo ne pe na kimia. Pe nasengo consoler mitema ya famille mobimba. Pe biso banso na oyo esika tozwa conscience kenzela oyo mokokimangaza te zanzela na biso nyonso baoyo bakei baza na problème te mais biso baototikali na se ya moi oza na posa koteya biso tocomprendre pourquoi tozoexiste pe pourquoi tokoleka bende moment oyo na se ya grâce na yo kinya na mitema na biso na kombo ya Yesu. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Alors, avant, il m'a exhorté pendant 10 minutes. Mais avant de yemba, il y a une seule camarade. Mon union, si face à la témoigner, il y a un malade. Il y a un prophète du Seigneur. Nous avons pasteur na Jackie où il y a boka na ban. Alors le tambour est juillet pour Zwangai et pour yo awatoye pour isobanso to sungana pe total saboni mona biso na kati ya famille na biso ya mwana. Il faut témoigner que maman a une nzambe. Mon union son amokiliase azangi bitu pasteur atoza pasteur atoza mopakanu atoza nani mon union son na bitumba mais bato ba yambi Yesu ndoma ka bitumba wana. Amen. 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 Azana témoignage na ye ya kondima na ye. Pelo kami ba ye na témoigner yo ngane tona paix spirituelle moko. Mana panselani, la bombe de monter papa panselani, et pas bombe de monter papa panselani. Donc, nayebi que azalaki na misisa ya bien. Après ça, il montait manaye pa ya nzambe. Alors, oyo komeli ye, zali nzela ba non. On a parti na esprit. Esprit ya boni. Na boni yemba isobanso pena simalo yembo yoka moi exhortation. Alléluia. Kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo quer fazer o que? Te mandar em cima. Linda imagem. Kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu querem ficar no carro. Como yo ya Yesu, kembo na yo, mokozi na lola kembo na yo, kembo na yo, kembo toko yeba, lokumpezo na mboka na yo,
Kembo na yo. Oh Yesu yo zalata fololo. Nalonda yo na motema na ngaye. Kembo na yo. 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 Kina mona. 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 Kembo na yo. Kina viva. Kembo na yo. Kina mona. Kembo na yo. Kina mona. Kembo na lingina mona. Kembo na lingina sina. Kembo na yo. Kina viva. Kembo na lingina mona. Kembo ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu wa uzima. Ni Yesu we. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu we. Ni Yesu wa uzima. Oh bandini na Yesu we. Haleluya. Amen. Dokumisa masia. Haleluya. Amen. Kona Yesu we. Haleluya. Kalabe bakofinga biso kona Yesu we. Haleluya. Amen. Biso peto botika keto kokoba kaka. Haleluya. Amen. Kona Yesu we. Haleluya. Amen. Kona Yesu we. Haleluya. Yemba ata milele. Ata milele. Yesu ni Bwana. Ata milele. Ata milele. Yesu ni Bwana. Ata milele. Ata milele. Yesu ni Bwana. Bwana wa mapendo. Bwana wa uzima. Ata milele. Ata milele. Pasteur, mon année à Zoyema l'église, pour y aller dans la talent, à Boyema. On s'appelle la partie de la Yenzen, à Tami Balé, à mon appel ses autres. Mon pasteur. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Hallelujah.
c'est qu'il fasse. Genèse, chapitre Nayango 3, verset Nayango 19, en français, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Maloba oyo eloko ezali somo po epesa biso toyeba ke kolo ya pema na biso azalaka. Moto azokoma makambo ezali moto babenge na kombo ya Moïse. Azalaka te ntango Nzambe asalaka mokili. Azalaka te ntango Adam asumukaka. Mais Nzambe pas la existence na ye que a continuer pour utiliser moto. Yango Moïse dans la pembela ye amona makambo ye salama ayeba te tango nini ata akoyaki ya komi makambo wana po moto ya komaka pe moto ya sakolaka amonaka liboso avant sakola. Ça veut dire que makambo oyo Moïse akomaki amonaki yango yango bakoma pe yango tozotanga yango te lelo mpo Nzambe alakisaka aexistaka mpe histoire na ye Nzambe nakoki antere yango te mpo aza vivant. Amen. 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 Alors Bible elobi ke lokola moto asalaki mabe Nzambe abandi koloba na ye baconséquence ya mabe na ye oyo ekokomela ye ayebisi ye ke lokola osali lisusu naloba kolia mbuma wana te olie yango yo okobanda kolia na motoki na yo mpe nazwaki yo na mabele okozonga na poussière esika yo otaki. Alors ndeko na ngai nazolobela biloko mibale na ntonga lelo nalingi ozwa conscience ke oye libela te na mokili ndenge obotamaki ndenge okozonga selon nzela oyo oponaki. Et que battemere bandimaka te life ezalaka e battemere bandimaka te ke lola mpe ezalaka me nayebi yo na ntonga lelo ke ezalaka lola ezali lifelo mpe ezali. Amen. Na baeglise bapaster bateya biso ke Nzambe akosambisa bana me nga na koyebisa yo ke Nzambe akosambisa te ntango kaka yo ozokanga miso na yo pema elongwe okomona nzela yo oponaki. Nzambe ana taka kolekisa te ya insha Allah samba na ngona na batribina batobele bakakandingi wana ngakole akwenda na tribina la Nzambe ndenge de kopatisa ikela nso ke tribina la Nzambe kozala ekozala te ekozala kola ndoto kati mo lotaka ndenge kosala. Bible elobi ke bampate bakoleka na loboko ya droite bantaba na loboko ya gauche c'est-à-dire que mosala ya moto nyonso ndenge omonaka vision ezali instantanément omoni pa olamokana moni yango eza na basegonde ndenge kosalama kaka ere ozokufa bato babike bino Bible elobi ke oyo moto alonaka akobuka
yango na yeko sala lobike oye voyage mokolo moko pokosonga kopesa rapport okosamba te film ekozala bitala vie na ndeko tambola dans séquence ekozala même seconde te okomona ko la film pa basa bitala baninga na bapona kinzela wana tala pe ba wapona kinzela nzambe yango na ndengo ye na mokili na yebiso na lobike mokili za na tina te lobananga amen amen mokili oye koleka kobomazo to pone loko moko te mais bomazo to pone mokolo moko obomsa motema na omona nzambe amen na kama ke mokolo moko na mboka ya mindele na mokili ya Genève na Genève esika na dofanga esika na fanda kibuna eza mosika te na esika koko moko ya mindele ya kufi ya mukolo koko na ela kufi baye kotala testament na ye akomeke bozwi na ye nyonso atiki ya moipa ya mbwa na yazwa bambongo biloko nyonso yango na moni madame na kazalawa alinga somba mbwa mokambo Il a le péché. nana ndio La féchade. nous somba mbwa zana nyama faut le mbongo déjà vous allez pas dépenser sur la sika donc ça comme ça na mbwa na motif faut comme ça déjà yamona kama kapatolo zokoma moninga zoina moninga pona mbongo pona biloka mokili metala mbwa pa komane vitage au kene na ndoa pona ko ba biloka mokili za pa amen wele la molimo na yo zala malamu na batu nyonso bongisa nzela na kombola okufa eyebani ti ataka na yebite mais il faut na mi bongisa bon moto ya kufa na problème te il faut ba kozonga na poussière mais ba tebele ba yeba na moteur pena to yebisa bino likaba solo bibelo bike soki ndenge bantu bakokufa mokolo moko yesa koya akotelema na mapata tanga akotelema na mapata clairon ekobeta wana te salonisa dolo makambo wana liboso bato bakufa na kati ya Yesu bakosekwa na nsima bato ya bomoi bakokende mokolo wana tokokenda wana bato bandimaki Yesu nzoto ata ozaka paralytique ata ozaka vilain ozaka boga nzoto ani kokende na lola te nzoto ozomona wana prévaneke ndenge oza wana olingolinga te soko te solo awa na place te solo na awa okoloka solo moto azaka deja okufa akola deja donc komi komisa na eloko moko te eloko asika eza na mokili te linga oyeba nzambe osalela nzambe lobananga amen lobananga amen yango wana eza très important oyebaka liwa ezala eloko mibale na biso na bike eloko liboso obibongisa mpo oza passager na kasa mokili ozoleka oye libela te ya mibale il faut yebolobi ke nzoto oyo ekozonga na poussière kosalela ngo lolendo te kozala mpe na baennemi te et surtout nibandela mbula kokei na matanga mpe ezala bato mosusu na nkambo akasala ata 10 ans 20 ans kendaka église te mabikoka na mokili ya nzambe aza na ye pas à l'aise yango nzambe asalaka ye mosusu apermettre bamatanga mpo tokutana mpo alanda te na matanga ta mosusu akina ata ide te lobi a moto akufi elinga na kinshasa awa toyaka tofandi emo tokei metala nzambe asili biso tolobela yo amen baloba nzambe eza na valeur koleka biloko nyonso bayi papa na ngai avant akufa ayesanga alobike mwana nakosala ndenge totanga te lero etanga te na poto mais elle akufi na 1992 onande na projet ya poto pe katana mais gloire à Dieu parce que na yambaki Yesu mpe na kati ya Yesu mokola biso nakota na avion mpo nakende poto alobi ata papa nanga akufi me nzambe aza na bomoi akosalisa ngai eza na motu moko te soki apesi yo promese ekoeshue te lokola Yesu papa akopesa yo promese ya eshue akoekufi mais promese atambe ekufaka te ekofungola banzela na yo mpe nzambe akopermete te kokufa avant promese na ye ekokisama na vi na ye yango wana esengeli oluka nzambe ata papa na mama bakufi mais nzambe aza na bomoi akotika takosimba et surtout na mboka oyo batebele batiki bapara mosika eza na para moko akufaka te kombo na ye père éternel soki oyambi na vi na yo na yesu na biko oza na bagaranti nyonso na mokili nga namoni yango
Papa a fait une promesse. Dans le temps, j'étais dans le côté à couper, mais elle a continué l'avion. La vie Yesu, aux amoureux. Quand il y a un côté, il y a un côté qui est un photo. Le côté, c'est le comme ça. Le malanga, ma conversation va te faire à bien. On a monté parce que la l'église n'est pas ça. Donc, les gens sont fidèles. Tout le Kanzambe, mon qui les connaît, on a vu qu'on a un donc, il dit ma casse. Au samedi, il y a beaucoup de gens qui sont pour ma bien sur samedi, pour ma cabesse changer, mêler, na kacha mon pilote d'alliance. Na ba pasteur, na ba démozo, il va tenir dans la case du Kanzambe. Ma cabesse comme mêler. Na pour d'aller dans photo ba mêler, ma vie. Dans l'église, c'était ma pasteur, ma bébé ici ma cam. Pour que na vie fait le pas. Ma pasteur est kololo là. Kololo de ça Yesu. Pasteur dans ma cambo d'ailleurs. Mais Nzamba Zali Nzamba. Le Kanzambe pour le pasteur. Amen. Le Christ a solo pasteur et ma bébé Zali a solo bébé. Amen. Le monde exhortation dans Gali. Yom Totikali, Milengela, aux passagers. Il y a bien parlé pour rejoindre la poussière. Nous sommes venus dans la poussière, mais mon lit, mon avion, et vous êtes dans la présence de Dieu. Ça, on a qui dit n'a pas. Alors, on a mis ça là, madame. Il faut la monter manayo, ou y a pas Jésus. L'église va monter pour lui ça. Nous avons ça dans Jésus-Christ. Donc, il y a un billet pour moi, il faut que ça. Amen. On est dans le cas où tu as eu Côte d'Ivoire, et où tu as la tout ça, ah, beaucoup de choses dans l'exemple. Ah, en tout cas, au sein de la camion, c'est le banza, parce que tu as un déglé dans la tête. Maintenant, la mission de Zamba va dire ça, ils ont Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on se retrouve dans Jésus-Christ, ils ont monté dans la tête. Ça va faire un témoignage. Témoignage, je prends la vie dans le Jésus. Oh, Yesu a dit qu'il y a le cas de livre, non samoté. Le cas de histoire, non samoté. Ça veut dire qu'il y a un solo people. Mutu mura lo baya ngaza te pe akobanga ko lo baka ko e ko banda nini na lo baya ya osako yambi Yesu okoti na nzela nzambe so za na kasa Yesu ta tokende osambe nzela na za mokolo kwa nzela zo kende ba garantie za mais Yesu na bika ta nzela na solo pe bobo fa su kiwa na ta be sikana za ibino pe bobo amen na mona ki kala moko oye papa moko na mujimai abengi batalobika komata na lola kwa abibika ki palobika la koleta isa na isa na bola Yesu abengi batalobika kele tena lola batu batoni na start bazo yemba ameki komata mokela zo ya kufisi li place lumière ya l'esprit alingi mutu nyonso ya Monique à cause de la décision de la Yesu pour la mokonzi na ye et mon bikis na ye on les appelle na dolasi comme on dit que 2024 vie na yo zalaki bientôt tambolisa ka ndenge yo nini osala ka makambo ezo matala motema na ko sali mais na sima matin ya oyo omoni ko niveau de décision au moment la bisu Jackie a sa pesi rapport ni panza mais bisu totikali faut que banzela into kolanda so moni ke otambolaki ozui ko moni ke lelo makambo lo yoki lingo bomisa lobi na yo o mukolo moko soki pe nzamba jui molimo na yo okende kope ani motombola moko na yo ko ya ba Yesu pour asuba makambo ba yokela ka sonite eza makamba vie leki makambo nyonso ko sala soko moni ke yo ko ya ba Yesu na bina yo tombola moko na yo amen amen tena so sala go serie hein konga musala na sala ngo mi kolembele oza tranye pa na sala kaya oza 40 mani na sala fu na musale mo sabina na ko ba tebele ba ko sala mo ni yo e banzelo e ko bebi sote ko komisa mokolo kokufa camarade na kozala te mokolo kobela okotebisa moto malade na yo te esali ete individuel mpe ntango nazoloba awa vraiment nasengi na yo
Vous allez souhaiter présence en Zambie. Vous allez concentrer. Ce que vous dit que vous avez prêt au Yamba Yesu. Puis autant que la Dela, c'est qu'en 2025, à 5 ans, vous avez beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup de l'argent. Tout le monde a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de monde qui est au Yamba Yesu. Autant que la Dela, c'est qu'en merci. Merci pour la vie. Tu as accompagné le sang au biso, Seigneur Jésus. Il y a qu'à la montée maintenant. La moula oyasika. La toujours décision. Au Kabwana na mabe. Mais au tambola na zelana. Là il y a Satan. Là il y a Bouya. Là il y a Bouya Nzambe. Et tambola na nga. Nambola oyasika. Limisa mabe na nga. Oyo nyonso na salaki. Nambola oyeleki. Nambola oyasika. Pesanga motema sika. Ya koyeba yo na bozindo. Na kombo ya Yesu. Kolo merci oyoki losambo oyo na tomboli loboko na ngai likolo devant ya trône de grâce na. Comme ma confession bato nyonso ba refuser bazala ba serviteur ba esclave ya Satan. Me bandimi bazala bana na yo. Na sengoli bisama be na bango poko makombo na bango na livre de vie. Na longoli kombo na bango na livre ba kofi. Mais kombo na bango za inscrit na livre de vie. Pe opesa bango mitema ya sika. Pe bato nyonso ba kotia ba lokola mosali na yo. Na nile accident. Na nile lingwa ya bato. Na nile makama nyonso diable a bomsi na mbolo 2025 au nom de Jésus-Christ. Mutu moko ta mbotami na masako lali selo na bango na se. Ba kufa mokolo ta biyo kokisa. Sa ba ko bikolo molai. Sa ba ko mitema ya koyeba yo pe ko sale lai. Nzambe to sengi kimia pe to sengi bolingo kati na biso. Na kumwa Yesu Kristo to kondeli bongo. Amen. 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 Qu'est-ce que maman passe à côté de la sujet pour qu'il s'en avant